Merci na balandido sur tokomi wapi ezalaka esengo tango toyaka verbino parce que ya koloba ezali parce que ngamoko aussi nazana parcours pe toyebaka nanje oyo to na moment oyo to luka nani na minute oyo Assemblée nationale ba député bayati bakazaka bazokende ko sala élection lelo bazo installer bureau na bango mais lobby to lobby kuna to uti komona to benga ngo théâtre to bengango ezalaki bato oyo penda bayaki bazwa pouvoir to lobaki no mboka déjà ekoyaki déjà parce que bato wana baboyi kokende Ituri baboyi kokende Masisi mais pourquoi balobi tour oyo esengeli ka to banda na bureau ya président de la République oyo bengami palais de la nation ngai na koloba ebelete et natali que chaque chose a son temps ezana mutu moko oyo alobaka Ali makambo ezokende bien ti. Alira makambo eke bien ti. Ndenga na yeferie mitune kozala yanga diano kozala yaye. Toya kotuna pourquoi alobaki eloko wana. Poto monika eteni. Ibandeli suka to yebite. Mais aliro makambo ezokende na otomoni ezokende bien. Gardez du temple, fils Mukoko, bonjour. Bonjour, Fofana, nane sengomingi ya yamboa wa ana bengango temple de la vérité. Vraiment, l'air otangi kombo ya Cobra, moko ya bagarde ya tangwa pasi ya fati, oyo azalarasu na bisote akufa. Je me rappelle jour mon nazo kende vers ville, na mona mwasi na ye aoteka bandakala na somba zigida. Moi basandakala moi ça cobra l'air na monae na kita ipona somba mwandakala na ya olia na ona pondu na monae yebsinga na moi ça cobra ma miso etangaenga donc c'est ça au babengi makambo tozo vivre donc nazana esengo trop lelo ya koyamba yo pour sur la politique, tout expliquer aux Congolais vraiment au balobi la vraie version. Merci fils Mukoko. Lobi na salaki émission. Na secrétaire général moko a parti na kati ya union sacrée. Na lobi keno Mukoko ayamba ebele na UDPS. Pe Mukoko ayebi ebele. Bazwa pe chance parmi ba jeunes. Ko banali ko bazwa chance ya kosona Tshisekedi. Kotanga pe ba livre na Tshisekedi. Attachement na ona UDPS. Ko comme pe pemene Tshisekedi comme père fondateur comme président UDPS. Pe ozwa nomination nzela moko na ba CG Augustin Kabuya, na ba président Félix, na ba Jama Kaboun. Vrai ou faux? Ouais, d'abord eza elo mo boye batu faut baye ba eza destin. Ndeka na ebisa batu ke Augustin Kabuya mwanabuta azali au secrétaire général pour eza destin. Donc nzambe nda décida ye moko to asala ba calcul te ba planification te pas comme secrétaire général. Eza nde nzamba mema batu. Ndenge mona ngai fils Mukoko na kota na IDPS na aussi je m'abuse pas na 1990 l'ère Mobutu alingaki ko se maintenir na pouvoir l'un des grands frères ya quartier Evar Makota abimai pour manifester na boulevard Lumumba babetaki massa c'est pas ba mercenaire ya unita o Mobutu abengaka parce que Tshisekedi ayaki na quartier na biso na des bonhommes na matete l'ère Tshisekedi aye ABC biso ba jeune que il faut to lutter pour avenir na biso régime à mobutisme et sacrifier yango adhésion na IDPS ya la ibongo kokota na IDPS le na koti j'ai fait 5 ans na bima na nzela te na bandai na kozwa matière après 5 ans na kokuta na Tshisekedi ya pesinga o babengi réarmement moral c'est-à-dire yebisinga ke na calendrier jour ya liwa ya mutu ezaka nzambe mutu azala nango ce n'est ni un commando ce n'est ni un soldat so nzamba alobaki okufa te même babeti obi ebeta côté a matisanga moral ya ondo moni na yaki sikoko bando bima na ba manifestation de la rue place bago baptisé nga seigneur de la rue to sala ba opération misusu ba même na l'époque baki ba Samali ba abanda benga ba opération spontanée c'est-à-dire Union européenne ba oya abengi bino abibo frapper ola la Fofana
Donc, à l'objet, vous frappez. Vous comprenez? Donc, action, vous avez frappé. Vous avez quitté l'aéroport, mais vous avez frappé pour faire sa message d'opposition. Donc, on a évolué pas en 1997, entré à Fidel, on a aucun exil. Exil, il y a qui pénible, il y a un candidat exil. Avant, on a un candidat exil pour aller demander, et ça dit que pour vivre, il faut aller à Mapa, autant que ça. Pembéré. Na Brazzaville. Na Brazzaville, là, je remercie le président Sassou. Tokendara au nombre de 15, mais na 15 wana 14 bazu réinstallation faut ba que Norvège. Ngasko tisere de l'épée raboyaka. Abino na ajo ya yaza so ake poto vocation politique néana au changer corps par comme New Jack mutababilamba banini japonais tisere de l'épée raboy, j'ai été choqué. Mais na otikasko na Brazzaville na statut de réfugié na yo mona ke tini ala ete na kozonga kozonga na zongi ozonga na baneni bon ça fait beaucoup d'années déjà l'air na kozonga je ne fréquentais pas vraiment limité na choc wana ndenge les pères aboya inga na kende poto pas lokola so eloko ezaka ya makila na bandi kozongela muke pas ezala ba maman moyo fozala journaliste combattant au moins ba maman mo babanda oteka ba madesu ya baluba ba mère wa bateka ba mapa ba tu na ba na 2011 vers élection ba mère banda oteka na OK ba mère biso to ka sakizaka ba maman mo baluba ba ko teka o comprendre OK ba mère ba la ba agent de renseignement les pères. Donc chaque soir so ba kangi ba marchandise na ba kenda o PC rapport que makambo eleki na parlement ou tango boye olia madesu na solo kozobeta ba maman na bazo kanyonso. Quelle stratégie? Et au pesa que ma mère ba kenda da o pesa les pères que fils mukoko garçon au fils mukoko azongi auti baza azongi tango ba olia madesu ba obeta garder du temps oye c'est ni pas tchaki on a mutu pas avec avènement Kabund. Et puis si que Kabunda Abi avant de déposer dossier pour que ta président du parti $100. Ngasko na manifesté volonté na obabengi collectif parlementaire debout ba soutenir comme candidat na bango tike gagnant na bango na epsi Kabund na poste nga na osenga eza poste mortel mobilisation na ape na mbongo wana te tant que parlementaire debout par Kabunda yokaki l'air a memi dossier pas Tshisekedi du le père Tshisekedi le père a signé décision 007 Yaoundé na bandaki musala o permetaki toko matinde o la combo national elati monde entier elati Congo on a eu beaucoup travaillé na histoire à UDPS à part parlement des maires maison mère ya limité ngai pendant on allait en fonction na installé parlement debout ya président Eric na installé parlement debout ya président Théo na installé parlement debout ya président Gilles Moniere ngam na baptisa bango ba président parlement debout Gilles Moniere wa bandal ouais misa passé Gilles ngande na baptisa ngape mutu na baptisa pasteur Gili na lobibo landaki aza sérieux lui-même est témoin et a la libosa permanence donc ezalaka esengo na maître komona pe bana bakoli bafongoli si pe badojo donc eza ke moi parcours nanga fils Mukoko aujourd'hui je suis secrétaire national honoraire chargé de la mobilisation combat national etikala parce que to ba respecter ngo ke Tshisekedi le père nde a chamo koloto ya suka lelo kutu eza ke batu ba respecter te nous étions là ba bengi rang ya ba ministre Moutaolinga redorer image yango eza Augustin Kabuya. Un national comme moi, je suis na rang à un ministre. Un national comme moi-même, Félix Tshisekedi, comme secrétaire général adjoint chargé de la diplomatie, à Kobenganga Petite. Fatia Kobenganga Petite. Maza Vienanga. Soka Benga Petit, liboso Etienne Tshisekedi, c'est pas ton petit, c'est ton collègue. Donc, tu vivais dans le principe. Vous comprenez? Les londes, moi, ma perte au Salama, vous voyez quelqu'un qui peut manquer un national, mais n'importe quand Tshisekedi, quand vous manquez un national, vous avez des sanctions sévères. Donc,
j'étais national na moment combat gardien du temple na marambo na loba batu babenga prophète politique po nyonso na loba yango ndezo sala masiko lelo siko babenga baba de la jeunesse. Merci fils Mukoko oyebi esalaka un moko moi esengo lelo quand les gens commencent à cracher sur toi na otu bazo doba na yo ba accusation tout bazo sala yo moko pe attaque mutu yo non la nuit aussi porte conseil yo moko pe non so balobaka non ezaka mabe to ezaka lokuta yo moko mitala kapete. Bon, des fois il est au mot pour les émissions il faut na loba. Les gens m'avaient beaucoup plus à reprocher na mambo masanga. Et bando tcha ba ko na ko ba peuple mal à l'aise. Donc peuple congolais linganga na mela masanga te. Mais pourquoi peuple mon boye to ko lobake na ko tchake mutu mo azani ndeko na ngata zo linga te na mela masanga. C'est que batuana nyonso ba mona kinga na mela masanga te ba compta quelque chose epananga. Na ndenga molimo batanga quelque chose epananga. Surtout ba maman diaspora ba linga ngote. J'ai été poussé même parce que balinga kangote même si on a mêlé na biki na olia bazoka si on a passé quand na caméra ou ka maman moi bengo partir Australie musu à partir à Japon fils ngo émission le yo salaki na moni o melaki oh maman na melaki antenne na bimaki o melaki donc je suis contrôlé ma vie est comme à Congolais donc des fois ba critique misusu olobi oui ba critique bon ba critique monsieur eza tozana kati mutu mso alinga koma fils mko omona olinga suko mi benga gardien du temple te po ba komebele na komi baba de la jeunesse ndenge kiungwa kumwanza alaka baba wakatanga kesonam naza dans l'unique baba de la jeunesse ezanga na peut so yo koma baba wapi donc repesi ke na moment auto loba il y a d'autres personnes, au lieu Abunda, Banda secrétaire cellulaire, il y a Malemba, Amati, sera JDPS, chargé de planification, dans le comité national, il y a jeunesse, il y a JDPS, pour Ligue des jeunes, il y a la raté, à Bandi, à Komi, au Babengi, mobilisateur, dans le collectif du Parlement, des bouts secrétaire national. Au lieu Banda Malemba, il y a comme un baba de la jeunesse. Le coup là, on a été jalousie. Vous comprenez? Jalousie wana et ça là que j'avais un peu beaucoup des adversaires na ba point de vue à longue distance on na opesa na pesa ba makamisusu oyo batu bandime salama ke Tshisekedi les pères to renommé mkoto zwa bukonzi biso ba démocrate ya onde salama ba kendani ba sala tombo na Gombe batula na tombo na bango na pema na loba ke retirer signature ou bien to bengano na parti na biso pas Fatia retira signature na paiement dans mambu oh tout na loba ya il va loba que c'est fils Moro qui a commencé cette affaire ba etufa kango ba mimisu ba tomzusu moi je me rappelle les jours là Jean-Marc Kabunda yana parti pour koloba que oh Félix Tshisekedi dans sali kuna to yebi yangote parce que to benganye na parti mais à travers un mouvement parce qu'il y a comme président parti UDPS président de l'intérim. Mais tant la coutique mon bondo na détermination même tant on peut si hors de bande kata ba fiche caméra to combien pesa la kiwana nazo yebisa o ya la danger na paiement na butu pour o za ma émission histoire na paiement vana oka ke Fayulu candidat commun de l'opposition abi da biso tolité wa to uti na milulu ya triomphal o balaka ki biso ke ba ke libanda bisanya musi et les autres. Et puis si vous avez fait na pemi boiler na yo ke lokwana wana vanda na machine na bi biso matolité pendant une trentaine d'années pour toi au ticket là. Oh musi to ba ka ide pesa ba zui musunya minene batika taba mikuwa. To ke na papa na biso a matungulu. Non wa Congo na biso. Abosa na du Congo a parti na yi. Alors il pesa pour me pas que poto boyo pouvoir eke mu pazi mususu. Et au ça, l'heure na lamuka 5h du matin, na déclenché un mouvement na parlement de Bouyaville. To kita ou babengi mobondo ti na permanence, piné, nzete, na pesa ordre ba kitisa ba photo nyonso Fati jusqu'à nouvelle. Ba banderole ezali na parti. Ba kitisa tous les photos à Fati, ba banderole nyonso
et puis si jusqu'à nouvel ordre retirer signature. Dans mon moment, Kabunda on a petit boulevard. J'ai maîtrisé la situation, il y a permanence. Moto et pela. Et puis si Kabunda y a après-midi à matin à podium, on a appelé ça 24 heures, il y a eu ça 48 heures. Bah oui ça qui est bango mais histoire est bani pour nakutana na maman Denise Ayebi. Si le makada mesika wana. Nakutana maman Denise Ayebi sanga que l'air au kota l'air au beta que le quoi na kota na chambre et na kota na chambre na epsa papa ta mambo ezo salama bazo promettre même ko bukandako. Aloba l'air au salama ngamba aloba te l'air bo sala. Ils ont fait ça sala vidéo na iPhone. Malambwana ya nini na makambo ya bakamere. L'air makambo ya kamere ke o kamere boye ngalobi na botika. Makambo biso idepes tokoma ba juge te. Bino pe bato ya INC bo s'agiter te. Totika justice sala. Et pesi ke Vital Kamerhe pas boloko. Pas na limité na tia makolo te. Nga mwana mama Mida, nga muyaya ba Soraya. Ozo comprendre na betama kutu pona ngo ba couvre consort. Mais lelo toza wapi. Ozo comprendre lelo toza wapi. Ya onde omona ki prophète politique ezo kon lelo toza wapi. Parce que omiye baga penda oyoza ou bien entourage na onde ba mbuyaka yo. C'est quand je regarde même tango FCC cash yo civil, moto soit général Kassongo. Ada casque kutu bataba moto, oye na eti na 10e. Wana ye moko kutu akoka kite mazali na bagade. Te wana moto epelaka, na ebisi yo. Est-ce que miye baka oyoza? Te na miyebi. Na miyebi ezande likambu, il y a temps, il y avait quelqu'un de mauvaise foi, Jean-Marc Kabound. Oyo ayoka ke ayoka mutema mabe keto nandenga loba ke facha obeta de mandat na ya roleka après fatinga dans un candidat président IDPS l'air na lobango ba moi loba il face à élimination politique nanga pas interdit nga kokota na permanence pendant 4 ans ya on na remercier CG Augustin Kabuya nandenga leva mesure wana akoma oyambanga lelo to réfléchir parti. Donc Jean-Marc Kabound voulait m'éliminer. Mais na yo yebisa e place aza na cachot. Dans la vie, il faut jamais chercher à briller vers les lumières des autres. Kabound voulait briller la lumière. Kabound ozobosana, Kabound abosana kabenganga ke abi, c'est toi qui as la mobilisation. Tu sais que Moubak est en train de nous souhaiter l'échec. Si tu ne fais pas bien ton travail, nous allons échouer. Il y a un mona la simbara flamboie parti. Mais arrivé au pouvoir, j'ai été remercié comme Batutu Mona, fils Bokoma Bino Bozalaka, mais ba presse m'a créé, ba comment accrédité na ba présidence de la République. Vous avez fils Mkoko Soga zo souffrir zarapo na les cas de la dimension ya za mutayi de pes na commandé muta peuple. Des fois, point de vue patrimoine. Donc, point de vue, je condamne l'IDPS aussi. Ce qui n'est pas moi, l'IDPS à Salimabé, je condamne. Vous comprenez? Na comment déjà na niveau que il y a beaucoup plus peuple. Pas si na ngande za vérité na lobaka. Des fois, bah tu me suis babi bon zela kasi omona. Le quoi bango ba na signature aux abongo. Bon, na permis prière na ngeza. Pour continuer le combat, et c'est que le peuple a soutenu Ngandenge avant de soutenir Tshisekedi les pères. Dans le Fofana, Tshisekedi les pères, Foufou, Massango, Ndakala, Mafuta. Oh, aéroport, je me rappelle à l'époque, mon ami qui te dit plein d'aliments. Cinglé, costume, billet. Ngana Yebiso. Nyonso badwanda sa muko peuple avancé là mamba bongo ba ke bato tout ba omone la peuple ba omone ke ba omone Congo za cop na bango peuple otala bango le roi bazoba bato ana ovidani na ba na minute
C'est-à-dire na vie d'année na ba on a minute parce que je suis bien formé par le grand maître. Fils Mukoko oyebi ina koma skona mama likambo na ye abo. Mais na bandina nuko sala nzela. Soko sali kamuna Kinshasa ba ki parce que ça na limité. Ba tu as eu des personnes de baza simana ye. Les jours où Tiamako na ona grand katanga. Ngai na zalaka na Lubumbashi. Na kinaka na matanga baba kiu. Kiti na Lubumbashi. Gouverneur atindi mutuka. Bayambio na cortège. Mais un mot wakama mbalubaka ke katanga na ba kinwa bayoka na kate katanga esenga kutu bacha capital boye boye. Mais yo fils Mukoko otiki Kinshasa, otiki Debonon, otiki Matete, otiki Masina, otiki Mombele, mokomi na Lushwa. Bayambayo na cortège. Pe oya na gouvernorat comme si ministre provincial, comme si gouverneur ya Katanga. Tango omonaki akei ya ndengi wana. Bayambio comme moteki bilamba te, bayambio comme coopérateur, bayambio na aura politique. Ezala inafek ya kiungwa kumwanza. Ezala ba parti nyonso ya Katanga. Baya ko visiter au chanja ba hôtel par rapport à ba plein. Et le bel oga et le côté que ozonga moto servir ko Fofana to komi ba. Na zo Fofana bon. On bete mambo na yebi. Yezo abotama na Bethléem nanda kwa ba meme. Ngana des familles pauvres. Père nanga sa politique te. Ouais biso. Nga père ngande sko na opesa identité ya banana mukoko ba Samuela mukoko ba Faron mukoko ba Bemi mukoko. Il y a même les gens qui discutent. Donc père na biso a sala politique écoute banda olingango te. Jour à marche il faut la 4h du matin pour kalenga mais au sutuka ya va na porte nga abimi na fête. Ba moi c'est ba photo. Akenda ko komenancer batu misusu o banda ko chenga na époque wana ke so mwana nga zwi likambu bani. Mais muto anda soutenir ngeza mama na question na me repose en paix. Nazolo bana batu boye. À part Katanga na kenda Congo Central vendredi, dimanche na beta meeting, salle claque plein à craquer. C'est mais oh il d'abord na Katanga. Na beti na Congo Central na Matadi, Oyebiga Matadi Bangomba et à ville mo eza difficile pour sa mobilisation. Na commis vendredi, samedi. Matadi. Moi je me rappelle à 2000. Na nyatani na parlement debout avant matinée na ngai. Na nyatani na fédération, il y a eu des pes Matadi avant matinée na et tambol nanga na tambolaka na Matadi toute la journée à vendredi, à samedi, dimanche, plein à craquer. Na Katanga na Kendagi, c'est là où j'ai compris que je suis un leader. Non, il y a pas parti il y a l'avenir de l'enseignement na Kasavubu. Pour ça, ba leader, nous ba leader à Top Congo. J'ai senti que na niveau Katanga vraiment que na kita na ba zone mo na kuta na petit na mo maîtresse mabena o na commune na Kenya place vacuum ba vandisa masolo ba jinafek baza. Ba jinafek on appelle si ba mbote. Ngasko na kita na siège à Kiungwa kumwanza. Kuna ba bakoma ate. Batu ba otosa. Kwa biso na entraînement ya mati ya Simba na baza Fofana mutuna na leki wabi autoza na gouvernement na kota na gacha lupangu ya Kiungwa kumwanza pona pesa honorable Lolo Kiungu mes condoléances na maman c'est-à-dire batu wa mona ye le côté à l'époque ba potisa ba so banga okende kuna o chama kolote wala ba zone ba Kenya no chama kolote. Scoba mona omake non. Si yo kota kata kenani take kopera atake mutauti China ina bila. Gardien du temple. Tant que gardien du temple. Fofana. C'est là où j'ai compris na grand Kivu bazo bazela kanga. J'ai compris que même na makamba ba présidence de la République oyo eloko ya handicapé angezaka $100,000. Ponga so na tcheli baya batu misuso ba mona mikolo ba bima na sima nanga. Donc so na tchaki libaya
na l'élection autoleka fatia ngabi ma premier on comprend Katumbi deuxième nga troisième soki na tchaki libaya vous comprenez mais nzamba osala leçon le temps au temps je remercie vraiment le gouverneur Jacques Kabula Wandani nazo remercier pe madame Fifi Masuka pour kalaté na okita kuna na cadre ya kokendo sala travail à l'œil du peuple. Merci. Là, Ezaïe Koyoka quand même et Penge Fofana a ébi quand même fils Mukoko. Lelo, ceux qui battent na repos bilé, ton victoire. Babé na o prophète. Tout ce qu'on a qui pasteur, église na linga ke sala ndenge nini. Avec Tshisekedi, bonyata tapis rouge. Nyata tapis rouge ya lokuta. Mais tapis rouge est vrai, ya comme en France ba reconnaître le président de la République était. Lelo. Faut caresser pour ta terre. Faut tirer appeler d'aquel pour te kauka. Il dépasse au pouvoir. Na auto zo monde. Oh yo loba. Ce qui va tuer le na wile. D'abord, le rango ya lire mambo qui est bien té. Na remercier ba Congolais ndenge kota bango. alira makambo eke bien te. Bon, eza ba prophétie ba Dis-moi non belaka nini. Te ya makambo ya lima mekende. Te na oyebi mo soto tala nde mambo ezokendele. Talisa bisogas. To la rater. Dango na ya. Pouvoir aïe des pèses na moment Fofana na memo na mukuse. Pouvoir aïe des pèses c'est comme le cola. Mwana oyo ba ouela entre deux mamans. Maman mokolo mwana aoboya ba pasola mwana pas roi Salomon. Mais maman oyo kolo mwana te alobi bo pasole na zweteni nanga. Mba mon roi atali alobi te kolo mwana ye. Pouvoir aïe des pèses c'est comme bon na sens que bateau baye bato a 100 jours bakuya kuya pona bango babuka pompe essence bayi ba sans plaignant ba récupérer ba retard na bango bazwaka ozo comprendre d'abord le tolo ba baza ba diaspora na e ba te po ba vrai diaspora bisoto yebiba nga na e ba nanga te bato ba ya ba belela ba diaspora so ba outa ba Venezuela ba Colombie ba Costa Rica na e ba nanga te na mona nanga bango te bato tu ba ya ba entoura mokonza mboka o voyage kana ye akiti na aéroport bazana balinga biso te bazana ye na Fofana laissez-moi bato wana ba ya na système ba biso ko koti kanga porte balingani chef na biso Augustin Kabuya balingani biso te parce que biso ba beta système tellement que bango bazana biso tokomona mokonzi mboka te parce que ba yebi que biso so tokomi pembeni ya mokonzi mboka to c'est papa lobaki boye te zonga boye ba vanda wana na yebi te so bayana ba tasbir so bayana ba magie blanche na yebi nga te surtout condamné nani. Le premier zabanini na minute oyo Fofana alira mambo ekende bien te za ba dimension belé. Na bimisa ngo papa. Dimension liboso mambo ekende bien te ala wana nu alliance ya FCC cash o na ba ke mariage Angelina Demo etika o Simba te. E Simba pete. Otema pe mabundi kabundi. Alira mambo ekende bien te ezala nanu na o ba bengi façon ya gestion des ambitions na lo baten ndenga mbongo ba gâteau te façon ya gestion des ambitions nde Kabunda zwangwa mema ngo na ndaku na ye na Kingabwa au monnaie ba poster au tekila batu su ba poster ba ba pas même slogan IDPS ya on na beta ke lokwana na beta su alira mambo eke bien te na tinete na monaka na gouvernement même lelo na mona neti gouvernement comme si ba mona te ki ba pressé moi laxisme ba na été so gouvernement kangi montre et bloqué gui OK le peuple attend voir les choses hein ba tout moko boye ba pemi
bakomi kolinga koya ko instaurer o babengi népotisme. Félicitations à papa Bahati. Ayaki na lira cha mwane mais l'air a senti que batu balobi a retiré. C'est déplorable na parti net MLC batu tout babundana Jean-Pierre Mbemba ko banda Sidou Bangi tiba ya ba comme parti politique normal bazate fo Mbemba kezwaka ndeko na mwasi pa chae kese. C'est ça ce qu'on appelle le népotisme. Oto mona yena laye ba e bazaiba bazo nyokoma ona bazo kende bazo sala ba batu to bala na MLC ana bazate il faut que les Jean-Pierre Mbemba toi ba yuma na bango te même na mto MLCT maintenant oui ça bando na MLCT yesimbate ozo comprendre bango mo ba comprendre que makambo ba ça que ça bien te merci ko eza père moko azawana ona benga Pepe Mboso depuis Mobutu azalaki yale Mobutu yala mama mwana mama yembe Mobutu yale père ana tilelo bato ba ajne mingi ba kufa ba tsegeli ba kufa ba gizenga ba kufa yesko atra mkola bato tout na république père wana lingo longba te bazo sunga chef de l'état tika biloko wana bato aide pese balingie makasi tala l'institution il fait kende normal mais père a commis banini na obenga lundi père a eu rhumatisme et pas réunion reportée jour dans le big Congo passe réunion reportée jour en boule beti père a lobby le boule beti réunion reportée souka père au travailler na minito rokoma conseiller à Fati dans na obabengi na ndenge ya batitenge yozu bazalaki okenda na cité de Loya Sokoye aoyamba o papa bonjour au PC ba conseil ya zananu Fati tika bilo ba chaussure zo la ko alors dire yebi bato 1960 balinga ba chaussure ane la ko ba Moïse Chombe ba Bolikango bango balinga ba bilo bon père alingi kolongwa te père akititi na deuxième vice-président azo servir batu na ba bi azo servir mboka imilité ngana tuni bango est-ce que Mboso akolinga oke koma gouverneur et pas na ba na kenge pour na servir mboka Mboso atie ba lapadeur comment ba makambo ezo salama ezo laksa déjà que batu ba yebate keza Congo eza biso pe batu ba yebake ba petit na nga fils ngo bazu bukonzi na Sénégal ba petit wana bazu baza ba petit na nga bazo évoluer pe ba petit wana bazu bukonzi na Sénégal na mona ba batanga na varte si toi a commis président Paul Kagame a épé na moni bazo benga na homologue tala o a commis président na mona na marche quand de toilette na yoke Fofana to bendana ye pas zo bendana na mona na bilanga na Congo donc na minute batu ba yeba makambo wana tuza wana nu bureau ba tatenda kwa kamera na bao ba bengi basaya il faut qu'à communiquer l'Assemblée nationale ni même quelque part na paragraphe Mboso obi que je condamne des bataka ndaku ya kamera donc Mboso ndaza yo konanega Mboso ministre intérieur silence radio ministre de la défense silence radio zala calme zela institution en général zala calme président d'ailleurs profiter na mona mboka Eliezer zala calme omoni na kamwa na radio mo ba ninga ba condamner mwana mboka Eliezer po azoloba abi gouvernement zoloba te siko ngai na tika nga na molobela pe attaque élu attaque aussi casquette vous comprenez yango nde na olinga na yeso Fofana na minito pona makambo na kotimba mo makambo yango les jeunes hommes ba bengi so Christian Malanga lelo ba vidéo ezo circuler nde bo landa na bilili Christian Malanga na banda ko menacer pouvoir depuis kala Christian Malanga ko menacer pouvoir ani ala na maloba te mais ala vuma ke abanda ko kana kwa ko matina hélicoptère ba arme lourde aner bo banda mona te ndenga ke ba Israël ndenge asalisa ba réunion ndenge a préparer banini parenthèse wana tena aner bo banda mona te aner il faut ba la interpeller
Deuxième eloko Christian Malanga na kota kia wandenge nini. Ba armane kota kia wandenge nini. Douane na déjà il faut ba l'interpeller. Troisième eloko ministre intérieur oya biso ya parti na biso Peter Kazadi face à l'interpeller. Dès que bureau otunanga sani utauta komonate. Parce que tunit. Aza ministre intérieur eza lié na sécurité d'état ya mboka. Il faut l'interpeller. Jean-Pierre Mbemba. Na mona ni batu babanga otanga kombo na Bemba lelo na Bemba 2006. Ba moto à 2011, 2001. Bon. Mutuma le bon de Bemba tika na CPI. Na lobi na yo na loba Jean-Pierre Mbemba Gombo, ministre de défense. Oba embila mwana Congo. Nazo mona neto zo décoré. Hein? Neto nakomo mona neto za ministre de défense ya décoration. Aza Bembo yebakate. Na lobi eza Mbembo nga yebakate ba imoto te. Mbemba il faut pesa so explication tant que ministre de défense. Makambo tozo mono yo. O comprendre? Yo to suka bon. Makambo tolinga to suka boni ya ndena banda ozela. Soki bato wana ba arrivaki kokoma pembeni ya président et makisa mafuta le otunyao. Soki bato wana balingaki kokoma pembeni ya président. Bakomi pembeni ya président. Na bandi Mama Marx. Place nelinga ezala na tombo, exil ou bien prison. Augustin Kabouya. Place nelinga ezala na tombo, exil ou bien prison. Elézé Tambwe. Place nelinga ezala na tombo, exil ou bien prison. Ngai le gardien. Tombo, exil ou bien prison. Nicolas Kazadi. Doudou Fouamba. Ba aimé Bondi. Ba place na ba ezala na tombo, exil ou bien prison. Yo zoaki sangwa ngondeni. Ba Jean-Pierre Liaou. Ozoaki sangwa ngondeni. Po otiana no madesu na ndaku te. Ozana na passeport. Na na passeport te, na kenda ambassade te la France. Na yebi ata kwemo la Paris te, arrondissement 5. Papa. Dans la ngaki yango nde nazoloba na bato. Ah, toi moi ngo la ba. Mais ba Daniel Bumba oyo. Oui. Prison? Ya daga ilamba oyo. Na bi prison exil. Ozo mwe. Gouverneur ya boko abimi asali na nite. Oh je te comme Lumba. Oh ba Santini Ngobila, elineza la prison, exil ou bien tombeau. Na minito na oloba na bato. Garçon wana banda de ko menacer. Nani apesaka permis d'exploitation na balimage bozo mona. Pour permis d'exploitation ya ba minerai. Mwana ne obozo mona wana zo ganga esengunde bazo zwa coltan na balichu. Moto ba fasi ba dollar. Wana dollar ya nani apesaka garçon na banda ko menacer ko ya ko sa régime. Il faut pesa une explication. Au kangara ne photo banda obeta masolo nini. Ambongo il faut pesa une explication. Au kangaka na photo. Mundele wana ambongo akindaki na ye. Mundele yo memake pas présent est une initiative apostolique. Ye wana américain o Merci Nabino bati katande botika ke bolumbu. Merci Nabino. Mwana ya ye Christian Malanga ana. Okende kanya makasesi. Ata ambassade États-Unis lobby. Na ebisi mokonza mboka mwana wana. Ba merke batika bana Saddam Hussein te ba boma bango. Alati pena teni. Mwana na lingala koma o babengi le fils du président. Yozo kende kanya makasese. Au produit masango ata pendant une année après oye o macho ke États-Unis. Okuta sko na ba petit na ngai ya ba shego bazakuna. Okuta na bango ba petit ba kulu no bazakuna.
batuno yo linga boma fati na kanya makasisi Nous avons monté scénario na bino. le premier liboye Vous avez ça battre office. ba le soi-disant ba benga ba résistance so ba nanyam na minute Fofana na oyebisa na mutu adiamba na mutu alati elamba na drapeau azai vaut mieux to tika mutu adiamba mais mutu alati elamba drapeau azai so to zuyo eza rééducation to On dit pesa que tu vas boquer, tu vas le bac. On est un message, hein. Pour Donc- ton papa, maintenant, il a un poids Zahir, papa. nazotuna basu Zahir yango baoya koloba na biso Zahir. Qu'est-ce que Zahir nous a légué? Zahir nous a légué babengi une génération sacrifiée. Mobutu Lonya Sana Mboko, à part l'unité nationale, mais lui-même était tribaliste et il privilégiait Kabangwandi Bandekonaï. Au excusez-moi les termes, hein? Un troubadour, Azol Lobake, Mobutu a tiré ce stade des martyrs, Mobutu a tiré l'abisseau pour maréchal, palais du peuple, Babylone le Tongama dans le cadre de la coopération. Pendant 32 ans. Mais dans le moment où vous faites Boigny, Kouné Alaka, baso de Moutou Alayi, prince Eza Nicolas Ouyali, na Nigeria. Qu'est-ce que Mobutu nous a légué? Tu vas vendre dans la nostalgie tribaliste Zahir. Christian Malanga ya Koufi, yo moi ça appelle ça mobile ne conseil comme veuve. Luka mobile misusu. Bosse ele matanga una poto. Awa na Gishasa. Po abandai ko recruter pe bato pa na baona kimbanse ki carte d'électeur bo mona. Makambo obandi combattant. Bino bato bozo rêver pour bosilité. Bo bika kika po ya la dimanche. Il fallait ça lundi. Basoda ku bazui bino ba soki ala lundi. Tolinga to longwa depuis li mettait ti palais de la nation nde tolinga to sala bino. Balobina tout na yopé parce que babi tout monde Laura Sokoko a commis au sa prison de la République. Mais Laura Sokoko a moko a produire bilamba Zahir makasi. Tikanga kotani aba kombo ya bato ate na yebi ete. Mais pas combien on a ça comme loba pe. Bayaba na mutu ane investisseur at Christian Malanga. Oui. Investisseur. Ça va venir tout na yo. Laura Sokoko tout le monde na ba palais de la nation kuna. Omoni babiloko yo. Omoni babiloko yo. Na yebi te. Tisere le père azara mutu msusu ya ebisi bo ebisaye kende za na oyambete. François Hollande ya abani François Hollande ya la François Hollande. Na utaka États-Unis awa. Président mbara ete. Ozo mba. Soki péreo soki péreo. Dans makamso ezake yango nde to linga batu misusu o président ya mbara na ngana mona na ngatina. Ba photographe pe ba lekisi. Ba photo bikanga. Na makambo ba mariage tozo mona na ba TV. Ya bato basala na président de la République. Comme le roi Likelemba. Bon ça mariage met ça tout champagne na régime oyo ya sacrifice. Bon ça ni bato bazika na yidina siège. Tikana nu ba mamba wazika. Da bino ba makambo na vie privée, il fait ça filmer. Les beaux telasko biloko na réseaux sociaux peuple soit permis maya pamba ko melate. Amona bato basa pembe na président ba ça so ba mariage so ba anniversaire mais ça tout champagne mo pa mo konzazo beta Bon Dieu ça invitation à tabouté. yo mona nga Au 50 ans. yo mona nga na kenda makamba yo mona nga na kenda mamba bon na moment otoza na moment ba fête Chef du camp. na lobi na moment otoza na moment ba fête Azui Pullman, mon pas au quartier latin. bon continuer au sala peuple atala rabino bon continuer au sala makamba bongo peuple atala rabino C'est n'importe quoi ça na mabongo. Mutomoko mo. tala toa na situation oyo toza na situation au moins babilo musu ko linga to tuna ba yebaki hein. Parce que azui clique même à kopesa satan, boni à kopesa président information ou bien Sakara ou bien James et bazui bango tout ba bango na Pullman. Zo à côté ba so la complot liboso ya Pullman, ba zo parler de la nation, ba ko taquer mon ambo. babino nde bozanga nako boyande ba fête na pouvoir oyo boyande ba fête na pouvoir oyo merci na bino
merci Nabino. Yangonde na oyebisa Fofana. Beaucoup de confiance dans Augustin Kabouya, secrétaire général. Oya Salaki, commission des ambitions, à présenter un peu la matinée politique, ba combattant sur ba moni. Pe ba toi pour ba traiter ba dossier ba combattant. Nazo PC merci, nazo PC na ba tout nyonso oyo ba sunganga fils mkoko. Na état oyo nazali, oyo ba sunganga quand même pour nzungu etoka. Nzamba pambola ba. Ça te pèse. Gouvernement oyo ndenge zawana tozozela gouvernement bima. So botia gouvernement na nombre ya ba ministre locaux l'école. Boka musabiso ok to ana besoin ya baisse à train de vie. Yo Willy Mikishi na union sacrée. Ba désordre oyo. Ozo sala na kati ya union sacrée. Oh, azali susu odaba kitsekedi nenga kembo. Yo ndenge ozana yeba ke biso na limité to kanela ko déjà na makambo yo. Yo loba ke Tshisekedi ake kuna soka zongi bakato loboko. Mbusa Nyamwisi ko revete identité non ya ki rebelle na mesilate. Donc makambo tout bosa union sacrée wana ya boyeba ke mokonzi mboka ko boma parlement wana abomi parlement na biso idepes to tondisi énergie to kesi ko na élection législative to zupe 300 députés to boyi même ambuana ya ba soki ba union sacrée mais boloba na biso to vandara na baninga te mbalo to vandi na bino président moko alaki bango déjà bomo na biso ba betité bonjour yambi bango bazo réclamer ba mituka bazo réclamer ba monument donc bino ndo bokenda bo réclamer ba biste bino ba député bino ba député lokola bino bomo na régime eza chaste poto komo si ça fofa lokola bino bomo na régime eza ya bino ba député bozela un jour y aller Liloba Suka bonne chance Liloba Suka bonne chance na Vital Kamerhe comme ticket gagnant na biso na Assemblée nationale to chopo to mona ko salaka bien na bano e uti koleka mais le problème est ali que l'économie place to tchakio bomba mabe au salé le côté to cho place au salara bien to pesi au bon chat mutaye la économie zéro l'économie vient au pouvoir biso qui docteur te qui moalum te kende kuna au pouvoir biso parce que aye barata ba kuma ba député kuna nde okokaka koto okokite l'économie si d'ici zéro tant que petit na o pour moya ko moni ezate ya onde na bengi caméra ekotelo ata na ndaku na ndenga bo ba partager atali parce que ko mono e koma da problème batu ba bosa ki nga petit no ba betanga po na yo mais na bengi caméra ekotelo ka neti ya tokomi wapi ya ndeko nani ndeko Eliezer botali bosa komi na ipango na liboso ya pasa anel certificat ouais ndenge zana boma sepeli nde boya na temple de la vérité état-major politique armée des bâtisseurs tisérédistes ça émission kana boy batulisanga pesa na salle émission kana Fofana ya te bobenga fisi ko na besoin émission te pour ba caméra monsieur komala ba bombe au moins là ba tchebwe numéro de téléphone fils numéro na nga ya téléphone diaspora za chuchu ya diaspora ouais d'abord randeau za position diaspora nde zana banini ngai nde na loba diaspora ba onde ba sala ke fils mkoko d'abord pour déjà nos position na banda obeta valise uta diaspora diaspora nde ba sala nga ba vrai diaspora ezate ba diaspora o ba uta poto soki na ba mboka kuna soki na ba Belgique ba yawa pour ba récupérer ba retard botambola kande to mona bino na ba ngwasuma na ba boîte na ba car ya présidence de la République botambola coup d'état na ka po simbité bino ndeza boye
oyebi bato tu baosala bafete oyo eza bango nde bakenda koyebisa Fati ke tika ko makambo ya kodéclare guerre na Rwanda parce que baomona so Fati a déclaré guerre na Rwanda biso tout osimba minduki siko bango baomona bakomi dana ba million oyo bazala nango te moto abongo alinga abunda taba komo loué Pullman abina kumba kofia abdako ke kofia yembela yeto ndenge mbongo wana yo ko loué ba Pullman nana mesa nyonso champagne mbongo ayo zwa ngwabi na ba carré minier sali numéro de téléphone bolo baga kimbalo eza tour na biso po boyiba bobundela ba pouvoir obino bobundela ba pouvoir numéro na téléphone to kataka émission numéro na téléphone eza 085 084 65 55 085 084 65 55 bokomo memela biso bana na bino oh il faut babetaka ba Nintendo na palais bon mais on a politique bakoma pe bakonzi na parlement mboka biso bayuma na bino merci ekoyebana merci bolobaki na ngana luka fils mukoko na ba bino de ba chef et ça va aussi bien comme toi ça dans les bons féliciter na lo barate que faut le peut-être à côté ndako pona ya te donc pas sinon ce joie qui plaît, qui neige, Maman Olive reste distinguée première dame sortant. Ngai yo to tia été. Mais tant ngonga ekoki na kati ya basi na mokili babalande ye. Maintenant ko sali sa fils mukoko. Zali sumu te. Fofana au moins maman Olive ndenga la bukana na zo avertir na bato. So mutalingi to bebana. Yelanga maman Olive. Pour l'air na bukana yo yakate. Yende nzambe yo ozi combien de visites au baloba. Collecteur oya pété. Yende nzamba tuta mutema na e. Na lungula mino maneti. Yende nzamba tuta ka mutema ne po asunganga. Donc makambo bosala ngango débat yalaki aide. Na sengila ke chaque jour nzamba batele po na lingana ko handicapé. Botika mutema ba donc muto akoyelanga makambo maman Olive aebage naza batela on a garde dans l'hôpital aebage naza prêt même ya ko réagir na marko vraiment comprendre que na combattre. Merci ezali toujours kaka moi koloba parce que si ça arrive aujourd'hui mutaile li papa yo ko il a même ata siga jatia na sapat c'est ça aussi ça courage au to salaka mboka eko futa biso mais yo au futa biso ta merci.